Donc il n'a là bana lelo lo banobeli sur le besoté la banobeli professeur. Professeur. Il y a la tableau. Il y a la tableau. Il y a la tableau autant que ça bana. Autant que ça. Abi il faut comment crier na kenda ki na fête. Vous en a poussé. Vous en a poussé, vous en a conservé. Mais faut na ça les ça la sika. En plus il a bateau. Hein? Da mai. Mais la bois kaka tomboli la bois qui. Batu ba ko dinda la bateau. Bateau ningani. Il faut na ça la conseil wana. Conseil wana so la zate. Na obela. Ah, est-ce que tu calmes spirituel, c'est pas si bad big maboya na yo kozo. Munana manana kombonga munana mas makasi na poto awa animateur moko te hotel manangai. Oh papa Oshina Rambot. Non, nazenga te. Comment on comme ça on trouve kumisa héritier na kamanga na bega peut-être au kumisa na yo aigle ndo kuma plus souvent na kumisa aigle la TV héritier ko comment ndeti ko fina ya ko fina. Non, aigle na kumisa ra ndingi batu balinga bakeni nango te. Aigle apesa na parce que tu belé balandara yo balbaya qui événement là peut-être pour mon abino artiste belé animateur belé bozala qui on a mais merci mon a 8 ans et belé bokate qu'est-ce qui s'est passé réellement ces jours-là? Nga lobi la déjà era ngoyo souci na ngesa na sala na ndule wana na pesa force ensemble na bamasa la purga moto na timbi na biyo décida makambo no moko so na osala sala nga bien parce que na longola na pe pota wana otam susu ba spiritas ba kansaka na zokisa bango na mitima soda na oyeyo ngaka moto na bundela yo na mikili awa mais tout c'est belé. Mais bon, les gars, quoi, ça l'aime. D'ailleurs, sauf de petit liboso, mais après, allez, venez. Moutamata, c'est comme Dasuki, ça a bagarre. Partout, à la Kiwapi, Bantutu, Bako, les Ganabango. Faut qu'on a clôturé. Donc, place, c'est au lac Saki. Dans un niveau, on a bango. Abi sur scène, Atigelo pour sa bombolo. Oui, bombolo. Bombolo, c'est quoi? Le bango pe na TV que na leki na boke c'est tout mais ya cheta moto yebi ko utiliser nga voilà qui peut le bona sala mo boye yo za mutu minga nuance soko zo la pe nuance trop mabe kene non na nga boye nan wana studio on pe na ki yo lelo oh mama yo lelo ya kunza doye ay lola oh là là maman ya chete clip na ma pembe beaucoup mais d'ailleurs on bobani dans la clip bobe nganga 18h calculer ce comment ya pembe embouteillage monique 12 lingi bando comment donc ça la clip mais ba tinga la tikio ba ibisinga elo moti mais non c'est Katafumba qui peut matata voilà au moins que na clip na ala raté moto solala ne moto ko bomayo iyalelele moto ko binane moto ko bomayo to ko lia na enkenge ali bona na disho ale kile futu baya na fumbo mais vana lia fumbo funa lia moneke na ekenge batrikanga et puis elo na lele la kosa no sa décida kama kambuna ye moko Beksa gozonga te Beksa sala yiboye alongwaki akendaki mais bisinga allo merci yaka na parler mais na parler vite fait pas bou ça va mwana yo solo soupo ni to badu seka di même na boko talaka baki akirep a décidé ye moko avantage na yango wana soko sano salobiki Bercy azana concert wana no azana concert est-ce que yo posana pour ça aux na concert bon la maison Hostelmac pour tous vos événements mariage anniversaire
baptême, baby shower et autres. La maison Hostelmac est là pour réaliser et personnaliser tous vos gâteaux selon vos thèmes et vos envies. La maison Hostelmac, située en région parisienne, mais se déplace partout en France, en Europe ou en Afrique pour vous apporter son savoir-faire. Réservez dès à présent vos dates, car les places sont très limitées. Contactez la maison Hostelmac au numéro affiché ou sur Instagram, Hostelmac ou Facebook, Olivier Moukoko. Hostelmac, c'est le goût avant tout. Votre pâtisserie Hostelmac, Olivier Moukoko. Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs. Comme vous le savez, Congo Mokilito Zala toujours on a pour nous sa information et actualité. À la présentation encore une fois Nelka Bafosset. Vous le savez tous, Tolingo Zala souvent on a parce que ce qui est actualité ça Tolingo Zala toujours battre surtout également sur la Maramang. J'ai le réel plaisir de présenter cette émission parce que je vais recevoir un artiste mais pas comme les autres. Il y a moi la façon d'aller Billy toujours je pense que dans cette émission pour comprendre façon azala le lopena to rubeta mo masolo naï parce que ça fait tellement un moment tout le cas tout fan na ebuto sur là et ba programme rata le lo andimi azala invité na biso il s'agit bien de Bercy Mwana moto ya musique ya Afrobende moto ya musique à repasser moto ya troisième hey tout ça d'ailleurs Bercy Mwana comment vas-tu? Ouais, tranquille par grâce de Dieu. Le qui le lo ndio qui mo lile le rien. Il a oui normal. Chaud. T'es normal, tranquille. Bazala bien. Ça va? Ouais, kitoko. Ma besoin que ni bien ngola nzambe azobatela donc c'est ça quoi. À part nzambe ntozate. Oh, yeah. Il peut tanga comment nzambe facilement oui. Même nganga. Biso tout totela ga nzambe. Même nganga. Tout le monde. Totela ga nzambe ta muto asimba bakisa ba danger ndeni. Totela ga nzambe parce que pe mo to pe milaga. Ils ont nzambe. Ils ont muto mukilité ou pesa biso ngata pasteur mo ta ko pesa muto pema. Ah ça c'est bien. Donc ça. voilà quoi. En tout cas, au lobby des Agnes, donc c'est tout ce qui respire l'éternel. Hein? Donc voilà. Dans la Bible. En tout cas, encore une fois, un grand merci Nabinotou. Un grand merci surtout à Marno Tunga qui est derrière la caméra. Mon équipe technique, hein, Simpson et Céline, un grand merci à toi. Surtout à nos partenaires, Nambos Neni de Décembre, Patron Bogos, un grand merci à toi pour notre soutien de Décembre. Ça l'a fait tellement bien. Yannick Kini à Rombox depuis l'Afrique du Sud. Un grand merci, acteur à film. Naïbi Getoza, Lelona Bercy. Tombé Tamoma Soulé Bélé. Merci moi. Au-delà de la montagne bleue. Presque 2 ans à Poto, hein? Bientôt 2 ans à Poto. Bientôt 2 ans à Poto. Merci, on a 2 ans à Poto proposé sur le rotin. Qu'est-ce qui se passe côté Wana? Bon, en fait, tout bazola nanga ba palembote 2 ans à Paris, bientôt on a ça 2 ans maintenant il quitter. Calamine te ça 2 ans. Du coup na salle ba bloc belé. Ba bloc c'est belé mais ça ya okangama. Ba frère, ba massa on a travaillé na bango. Donc bango baza bato yo bazo collaborer musique na bango na ba label. Donc bato bazo travailler na label muté banda décider pour pas ça babilo. Donc to beti bilo na ba Hiro le coq. OK. Na beti bilo na ba Poison Mobutu, na beti na ba Will Tangaishi. Na sali bilo na Ndombolino. Et puis mal accompagné pe yangai mo Calamine tizo bima, na aussi ça ba clip foi bima. Et puis Calamine te lo mo pe goyana artiste na sope ya Gaillard ya munini makasi na kati ya France à Nazda. Calamine ouais, toujours landela déjà. Oh, toujours landela déjà makambu donc. Ah, c'est Boutiga brigade Guillemot na quoi parce que brigade ya comme parce que brigade c'est aussi un featuring na Naza. Ouais. Na Daju, yo poko ti monde. Toujours kotaka malimbe Calamine te to betelo mo na Nazda. Brigade t'avais mis auto non ezaka ba porte ka to luka kaka te to fungwa makaka to luka to fungwa ma du coup biso misi na poto to tikala wana tikala pambate na tikala pena fona zo temps na travailler parce que nazalaki na vision nanga ya ba musique repassé wana na pesi mbote na fali pour pas aigle parce que yemu ta valoriser nga na musique repassé o to na betaka libanga apesa nga chance qui Bercy musique na wana repassé donc à comprendre le système donc c'est ça qu'on appelle Mbote Sekazali donc vision nanga ezaki na betaka musique repassé mais
tellement bata chiffonné balingi kana zala kana bango oyonzo mona hermona okenda suna chiffonné na ozonga suna repasser donc chiffonné balingi kotika ngati ces années pour le bateau bazu peut-être occasion ba comprendre un peu plus chiffonné ezali musique na biso yo ya ba zando bokasa zando ngabesi na subelela mama busana moto afanda zando na subelela uye wa musique na biso banasi bayo bazala na mbangu waneza chiffonné repasser ce que eza ba musique on a beta ba libanga ba melissa ba nzi mutu beta na ba melissa wana ndi ce que eza ba musique repasser donc c'est ça. Ah, Nassir, quand même, on doit tout comprendre. Différence à vous avez passé, na chiffonné, voilà. Donc voilà, le tout ça, bon, on a Bercy, c'est vrai, Bercy, on a tombé tellement ma solo. Mais Bercy, on a une profité, on a bombardé, on a tout nablo, on a gagné ce mais Bercy. Et ça, on a la Bercy, instabilité, Zaï Makasi. So tali instabilité dans le sens ni Bercy azala que si kamoro tazala azanga position fixe ba pesi on a exemple même si on tel le Eclipse Mososo au beau travailler actuellement to ko makoto kuna abeti presque 23 ans na culture pays vie au tali ba animateur rebelle au tali peut-être Bill Clinton a sala sugi never na Ranson au tali banane mais Bercy zatana si kamoro to sala plus de 3 à 4 ans Bercy instabilité on est l'uni ça la cause elle toujours instable bongo. En fait, naza joueur oyo batu mingi basepela na ye. Donc na ba équipe tout ba luka kaka joueur ana kindu beta kuna. Donc c'est ça quoi. Donc partout basa na posa na ngana zala. Du coup, na musique na comme ça ngolo wala ballon. So mutache paquet na yaza na posa na kindi na travailler na ye. Non kindi parce que na luka mbongo pona ba petit balia au lycée Verdozalia mama bébé. Donc c'est ça banabalia. Donc faut na travailler na ko fande sika morote et puis musique yango yo yebinde elekilaga parce qu'on place aux et ça na boké c'est morote qui bando fandi pena ba futa bino chaque fin de mois ba futa rabino mais non autant na boké c'était belé hein na tambo na boké c'est belé na yebi ba kati belé c'est ça pas aussi ko sala combien de temps pas na mais pas aussi quoi pena na rumela na zo temps moi qui pas aussi qu'on a zo temps peut-être pas aussi aux moi te découvrir peut-être un retard c'est temps makamboyi pas ka obenganze mo na zo temps na pesi pe mo te ka obenganze mo monstre d'amour ba poussaki concert ya Adidas Arena et commis les 14 décembre donc voilà ba tout ba sombe ba bien na bango ba garder yango to sala wana pour nous pesa monstre poids donc c'est ça quoi souci na ezala qui ba frère au batika la ki baya parce que à regarder beta concert dans 5 personnes t donc il y a deuxième équipe payée troisième équipe peroya ba cascadeur zala nous calme au na Paris papa pas aussi ko sali combien de temps à peu près t'es pas aussi qu'on a rumeli na beti pe ba bloqué belinde pa na ye OK ouais na rumeli pe na zoi pe na temps pas aussi quoi pas faire gros ça combien de temps pas ya cheta on débat désenté oui ya cheta pe na rumeli hein. J'ai tapé na Rumeli, na beti na frappé, na longwe, a tiré sous paquet, a tiré parler la ville, a payé Mercedes, na zongi. Musique est à la lenso et du boulot. Aïe. Pas oui, Ranson, combien de temps? Pas le roi de la forêt. Non, 6 mois t'es. Pas le roi de la. 6 mois à mouké. 6 mois à mouké. Un peu kokagi. Un peu belé, on dirait. Bon. Mais Nazoua qui quand même temps. Nazoua quand même temps, pas le roi de la forêt. Nazoua quand même temps. Igwe. Papa Wata. Pawata. Place à Soukao, succès dans l'orchestre à Batou. Pawata, la Yaki. Tout frapper. Na longwe, na laissé la musique repasser. Na mesi de yoka songo, na pesi mbote sikazali, mais c'est divo. Après, na yoya li sousou. Donc, pour travailler. 2 ans. 2 ans, hein. 2 ans, quoi. Il m'a dit mais papa, tout ce tamboula, tout ce luka pour bana ba vivre. Parce que nous avons UPT. Place nous mona quand même bazala moi mieux. La orchestre sous tamboula. Na place nous mona qui moi même si au luka il fallait jouer à monter mais allait quand même mieux pour nous. Ils n'ont pas hérité. Ils n'ont pas hérité. Hérité ça monter malam. OK. Hérité ça monter malam. Hérité penaza bon ko ça notre moto na tembe. Hérité ça bon. Kuna 12 zala yede.
te héritier makambo wana pa na ye elekaka aza wenge na makila mais makambo ba 12 wana pa kosa nosa elekaka te donc na pesi kutu ye mbote esika azali kosa nosa moto na tembe toza wana kaka mpona kosoutenir ati concert na ye le 21 septembre donc abimisi mpe sala sika sala wana nanu kutu congolais moko tabeta kuna ayayaya makambo oyo nayebisa ye bango la purka moto akoya kobeta sala monene alongola wenge soni nalobaki yango nalobaki yango koya yoki nango bongo nalobaki koya kosa nosa moto na temba koya po ya kolongola soni oyo bato mosusu bazosalaki ya yo mwana wenge okezwa sale moko ya bato ya théâtre ya 2000 places c'est pas normal moni siko après kotinda bato na tv baya kofingaka Bercy c'est pas bien Fabrice Fabrice kazine sala bato théâtre makamnyo zoloba wana merci na niveau ya héritier kobeta sale wana te eza sale oyo héritier kobeta wana te Fabrice na carrière na ye du coup banda musique sale nini oyo ya beti na kata France awa eza ya kombo moniki eza te abeta na Lyon beti pe na sale sala monene comme na Lyon sale nini na France awa pe na eza na kombo ki abeti eza te mais kosa no sa ya série ya bakombata batumba kutu bamituka pona héritier abeta Olympia mais lelo bo ba ofanda basali balikita na bango babengaka héritier jeune talent c'est pas gentil c'est pas la montée non lelo wana ko lekati héritier sali mingi na carrière nanga na tamuke basundula nga na boloko héritier ya bimisa mbongo na ya bimisa nga na prison na longwe si sokese azongisi nga lisusu ayesu na poto atiki nga su na poto okimi na poto la purga est-ce que meminga yango na ndoli ngala mima est-ce que meminga est-ce que accompagner nga yango kutala avec ba sacrifice no prison olongwa ki yazongi su ayeno susu poto na tamuki mota ndima ke yo ya poto na héritier bien sûr bato bandima te bato mo jouer un bato bandima te ke Bercy vena eske ko ya poto na kosa nosa na ya mikili na ye mikili na kosa nosa bu na tikalipe na Paris eza facilité kosa nosa moto na tembela puga place azali vraiment nzambe apambolaka ye makamune tout fait kendeka liboso yango ba vraiment c'est moins grave vers héritier Watanabe non nazenga te comment loba comme ça lo sozokumisa héritier nga na kamanga na bega peut-être okumisa na yo aigle ndo kuma plus souvent na kumisa aigle la TV héritier ko komande tiko fina ya ko fina non aigle na kumisa ye ndenge batu balinga bakende nango te aigle apesanga chance na beta arena ya Belgique papa Vous appelez tout, appelez ça nani. Na beta na Belgique. Appelez ça Will. Moi ça vous allez ne futur. Na beta na Belgique. Na Will si Tangashi. Oui. Tangashi, appelez ça ne Tangashi. Soki ba pesi Tangashi, est-ce que ngana ko mata podium mona ndeni? Kasi vous pouvez tinde vous. Soki po musique na biso ke na ba 12. Na mata podium ndeni. La première lever les rideaux papa lever les rideaux te la beta na beti na arena mission na prison muto memi oti na poto kimie na poto non héritier batika komemaka kosa nosa na makambu OK Bercy azoboya kosa nosa non nga kotika loboya kosa nosa jamais talaka mukolo ba pecho wana ba musicien ya Fabrice ba pecho wana tout mukolo baleka na TV va démarrer kosa nosa nga moto liboso na démarrer bango. Et puis bah ça la vidéo bah au finganga moi je m'en fous o héritier sali pour nangai na boke c'est tout na leka mutu moko tatika lo salango à part monstre d'amour mutabini sanga na bima na télé pour na monstre d'amour pour mukile bangai donc fali na pesa ki ba respect na ye parce qu'il y a aigle et puis quand ça notre moto na tembe la purga na pesa ki pe ba valeur na ye parce que bana nangai na ba parler de ba fandi baby ki papa na biso abima prison mutabimisa les héritiers mutasundule na prison les intel tu vois donc c'est ça quoi mais batu ba yebiti na koma oboya la ngai po la lingi su ko sala ba rankini te
Non, bête musique n'a repassé, faut nazala clean. Donc voilà quoi. Donc nazala l'aise, nazala tranquille, na mututu. Donc c'est ça. Mais il y a longtemps des orchestres, parce que l'inga basundolo tende. Papa, basundula Bercy. Héritier mutabimi saye. Héritier mutamemi sous poto. Siko vraiment mutabongo na bossa na e. Partout na rozala na rolobaka bien na ye. Batunde ba comment nga ba traiter un grand te. Héritier Eda Bercy, atiki Bercy na poto, Bercy sali ba succès à makasi, a beti musique trop sans lokanzoto. Batu ba yebi ntina na lo belo kanzoto. Ba yebi. Na musique on na za na ngo sori lelo, manager moko makasi abimi. Maison production moko makasi zu Bercy. Na souci na vision na ngeza na beta na ba Davido, na beta na ba Wizkid. Vision na ngeza ngona po na beta na Diamond aza ba camarade ba Davido na ba Wizkid. Na beta da Nsembo na Diamond. Kala mingi te fwe bima. Donc na beta na Diamond. Na to amona ngone ti ba je so ba côté Instagram na ngai ya Bercy mon officiel ba omona ba vidéo na Diamond. Na studio ka ba sala na ba V Quadra. Na studio wana peka ngana za wana. To sali ba plan na Diamond. To zoyemba kuna ba benga kutu Simba. Ouais, abengaki Lyon. À Dar es Salaam. Le héritier voilà. A télévision quand même date au monde a sur le 21 au monde affiche il s'affichait le 21 septembre. Ouais. Aux ala un niveau est-ce que Bercy moi on a peut trop chance to occasion il y a mon Bercy moi sur scène jour là. Nengi na ebeli la purga moto na tembe. Ouais. Soki alingi nazala na concert, so ngai na lingi nazala na concert wana. Pona kosa nostra na ozala. Lobaka nde ba entourage. Loba ba entourage nde ba intoxiqué. On peut profiter aussi directement mais non. Oh, mais kosa no sa ebité. Ouais. Ale bossa nostra papa yabana ba trésor bombo bayebi ba stomy boy bayebi uzomona kosa nostra moto na tembeni nga zawana et puis elo na lele la kosa nostra décida kama kambuna ye moko beksa gozonga te beksa sala yiboye alongwaki akendaki. Mais allô, Bercy, il y a parlé. Mais il a parlé vite fait, pas bout. Ça va? Moi, non. Solo, sous point, tu vas nous aussi. Dis, mais il a beaucoup de la carte. Bagi, rep. A décidé, il y a mon co. Avantage, il y a un ouana. Soko, ça nous, ça lobby que Bercy, a un concert ou non, un concert. Non, un concert. Est-ce que il oppose un pour ça aux alana concert? Bon. Cause à la posate, ils ont mabé. Tous en a poto. Est-ce qu'il oppose un pour ça aux alana concert? Qui on a l'obité, cause à la posate, ils ont mabé parce qu'il y a un poto. Bah, ok, c'est on a les cas. So, bah, il livrer des concert na mikili. So, il s'engage nazala, il faut nazala. Et c'est Fonazala. Fonazala, na sala boulot nanga. Fonazala. Vous avez pour ça, vous avez concert. Mais Fonazala, ça sala sika. En plus, il a bateau. Da mai. Mais voilà bois kaka na tomboli la bois qui. Batu bako dinda la bateau. Bateau ningani. Il faut nazala concert wana. Concert wana so la zate. Na obela. Est-ce que tu calibres spiritas mais c'est bad big maboya na yo kozo na yo. Spiritas ba yebi déjà. Bayebi ke Bercy ngazala Bercy tikala la mikili po akanga penzo to izala kia beta R12 1555 na ndinga code na chiposha bayebi na pesi ba spiritas tumbo te sika bazali du coup Bercy mwana na bango yo China rambo 3e œil bonne chance batu basumba babier ndu les ali to zala wana pona kocha toujours ko sano sa poids et puis nayebi ke ba animateur makasi bazawana ambulance azawana Chanda Zawana. Donc voilà quoi. Ambulance d'Angola. Ambulance d'Angola Zawana. To beta badio na biso to no beta. Aya minde. Mina yifu benito ni ba mama bategela kanangunza. Oh. Fada shabete la danda. Ay. Mo makaka ope la team makaka yope ba makaka. Ba makaka makasi ya usakanati. Makasi mais doko les alaki mabongo sanzambe. Ouais. Yango ni sala mabongo.
mais Fox n'héritier watanable album kitoko banzembo kitoko makambuti zo kende kitoko donc ba clip à kitoko donc courage biso tozawa na ba Olivier tozo bundaraga Olivier Olivier je pense pas que Olivier ils a les problèmes pour nous en concert là parce que Olivier va ticket officiellement bon ils a un problème ani bangara yo ba beta 12 oui ko salo salinga ba 12 te ko salo salinga 12 te papa talaka la longo kese matika ba plan nanga atika ba plan baluba balela ngolove baluba balela ngodobe baba balube bakumisa ka bosina bangu abalela ngolove baluba baby kanga I love you les romanitou papa animateur ko sano satike la charge stade de martyr. Donc si Bouaka n'a qu'à changer bilamba, na mema batu, mukili mona, bon si on a salle on a kitoko on a ya boule on a ya richard on a na bateau, aïe. Quand ça l'osca, n'a le bila déjà era ngoyo, souci dans ça, na sala na ndule wana, na pesa Fox, ensemble na bamasa, la purga moto na timbi. Na bio décide à makambo moko so na ozali sala nga bien parce que na longola na pe pota wana otam susu ba spiritas ba kansaka na zokisa bango na mitema soda na oyeyo ngaka mutu na bundela yo na mikili awa mais toze belé mutu azo bunda na kwena donc voilà Tony Boy on est ensemble voilà on a un message biso bato to la bonne musique quand même tous après na poste tout le monde à Bercy jour en sur scène na hérité ndeka lobi bon nga ko ba excelzate donc en tout cas elle reste tikali na yemo moto na tembe moto ko juger makamunyo mais voilà pour toi avancer quand même kitika ko fandi o na mbaki un de tes collègues bo beta pe na maison mère na yi mais son pota vraiment solo na yi et le monde a biké na négociation totale la musique tu biké yo na lo beso dire courir les cas vraiment mais tik mo salinga quand même singa ko kota no côté na prison a benga yo na téléphone bo solo laka ouais a benga yo vraiment solo ouais honorable a benga na pesi mbote sika zali ya lo bébé a benga na prison donc bah tout ça va comprendre c'est-à-dire la guerre peut-être bo sala ils a quand même na sens ya ruiner pe batwa ba tout ça mona peut-être ba guerre de bokenda na bon bokenda na ngoni ba guerre ndenga mabe mais na taki batu pe bo sala na no batu parce que muto te biso tout bo sala na ba guerre mo koti prison a tomboli téléphone a benga yo pona pesa yo force zala courage to comprendre ni côté wana a benga nga pe na Bexi allo wa ndeni nga voilà honorable oh ça va ouais mais là ça la vitesse oh le calme mais oh honorable là c'est galanga neni a bien fortifier nga pesa nga force donc voilà quoi c'est ça batebili pe babenga ba ambulance babenga ngai ba c'est le coup ta salela nga na consultation OK oui mais bon commenter tata va passer bon wala commenter batebili babenga ba monseigneur Dangwe ba Bilkington babenga ambulance animateur ebele babenga ngai belé donc en gros nga linge mo bino bato tala biso comprendre une chose c'est vrai bagarre cause na guerre eza na guerre on a un tel to kana raté mais tant que problème comme la remonte faut tsana ba guerre de côté tozo que la musique na musique qui bo moto na sali en tout cas le retour sali ngai sali ngai na qui bo moto na sali ouais malgré peut-être marambo to ba tempo marambo na nyosto les qui mais a tomber le téléphone à benga c'est là quand même chose abenga quand même abenga ngai salanga pe bien et baksa nga pe sous Fox na moni pena ki a ibsanga yo moni prison bakampo eteka mutu bakota ngo OK ado lo biso ko si biso teko ouais on a bla ko se biso nga pena bakampo ete mutu bakota ka prison ba papa yemba ba beta ba boloko ba monstre ba sai ba sobe atangi pena bata ba politique bele ba beta ba prison donc tellement nga pe bingini nga nazalaka donc système américain kaka nga pe na beta boloko mais il y a des boloko et des bolondo mais bon ça va le déjà tout ça tout de moment c'est les cas nango et qu'on a les passer le yo na poto aspect nyonso kitoko de maramnyo kitoko mais poser maramnyo donc osani to bundaka pour na lobby ouais donc c'est ça quoi donc pas de polémique
abenganga eleka nango bien, c'est ça. Mais dans la répétition ils allaient au tempo wana et l'on y salara que le besoin comme moi bon excusez-moi la terme peut-être comme le moi na mamoro sur scène est-ce que tricage ils allaient est-ce qu'il va favoriser Rayuna dans la répétition non nga ba favoriser ngaite batu batala image pa ebi ba favoriser ngaite nga na yande orchestre zaki ya bangote na yende orchestre na bango na le roi de la forêt le podium c'est bon na drum nga kunde balinga ba triquer ngande mutu balinga ba triquer ba betela nga tempo mabe ole limba moko tempo na leli tempo ari kwa kuja ebi ouais Désiré Kiams babola plus ba ebi bana c'est ba Karine Karichou donc voilà na lela tempo na leli tempo yango moni na balusa pe makambo donc voilà quoi ba Lionel la Purga ba masolo ndenge masolo donc la répétition la samba bondo souvent na batu ba kotika bino tout ils allaient ba écouter parce que c'est vrai tant total la répétition tout le monde a batu ndo ambiance ça batu est-ce qu'ils allaient parce que tout quand on peut que mucho zo que répétition fa ya na batu na moi ta DD 107 mo même batu pour ba que nous encourager c'était les capos na yo ngai déjà batu ba ibara ke Bercy na la samba ba ozoiti winge ozwa Bercy te batu ba ibaki ngo déjà bongo mais lokola bango ba kansaki bongo que Bercy finga fort parce que sérieux tous alara pas ya cheta ouais to takanaka fort na ba musicien winge to takana pena ya mort parce que batu bazaleli da na calcul wana mutu na bango ke Bercy ba otika lozo ete yango moni mukili yaka batu ba uta na ba poto ba kitana kini ba ya utala kaka ke Bercy o sala nini na la samba mais tellement na tala ki pe ba animateur ngo bazana capacité à force animation na ngaité yango mona beta bango pe na mabe na beti bino na beti après petit nanga prince akomolela abenanga kutu Barabas boponi Barabas na place à Jésus le roi de la forêt tourni abi problème était bon lo nini oyo ko sala po un conflit ke bato na suna lo ko sala te dio ko kuta boya na albi ngazala la na problème na été na oboka na ngaite akima na yakela le pour likwa moto mo libanda donc pas na bango yo wana papa au métier de chef coutumier na scène mkolongo zalaka mo mkolongo peut-être oyaka pe pambate on dirait wana makamu na ngai cop na ngapi na ngwana wana beniza cop na nga osomona te bato bazolinga basala ka tout ndeti basala ka tout bakoisa rambo mais toko yati oui comment monsieur comment mayango to salango troisième et sala na beta bango mabe ya osakana te ti ba luka Patrick ngai basala to beta nini eloko na beta to beta be saboka kata fumbo nga na boka nini basamina mina waka yangyama samina mina ni yangyama mwako nsaba wenge toko bina le toko lia na ekenge Mie mutu sulala ne mutu kubumayo iyalelelele mutu kubina ne mutu kubumayo tokolia na enkenge alibona na disho alegile mfutu bayana fumbo mevana lia fumbo funa lia ngoneke na ekenge batrikanga toki nous sala clip na maya pembe beaucoup de kuna bobani do sala clip bobenga ngai 18h calculer ce comment ya pembe embouteillage Monique 12 lingue bando koma. Donc ça la clip mais ba singa datikio. Ba singa elo moti. Mais non. Parce que katafumbo ya kipe matata on dit bona. Au moment que na clip na salate. Na clip na salate mais lobe so sala na clip. Ngana salate pourquoi? Au moment étoile bakanga yangote. Étoile bakanga yangote. Jamais au kokanga étoile. Et puis moto basi mango na mabobo epamba te clip aux alates parce que nan tando sala bino signer ou ya era clip to maramone nem tando communiquer ba bloko na nyos papa nanga chef d'orchestre ezana kakol et ça c'est bon doute da benga tango moniki batu nyos surtout bazar mais Bercy azate bobenga été pourquoi bobenga été ngai sana biloko ebele na wenge pe na kota na clip te ngana lo beso tout ça to bete loko mo boy mais to kota na clip te elo mona sala yo lelo mokolo na yo
Maman lobaki sokoki libala kolala boyete lala kaboye le mutanwini na Luanda daski tamba nonokanika Maman lobaki sokoki libala kofanda boyete fanda kaboye na bokango mais nakuta clip te mais toya oto ereta baboyo kota na kota clip te lobe soka kota clip te mais basala on reta on basala on kana la samba te mais musique plaire moi c'est discipliné c'est vrai que peut-être yo so apese air follow ya ou komi air on a te copier sa faute ça va tout est faut que ça peut-être discipline peut contrat quand même nenga na le labulo na ngai papa ozwa itete yango moni chaque okese na likaka sona kuti leader aza normal oui normal bunga fona comme deuxième personnalité na okese ok signor qui donc ma deuxième personnalité mais tout l'okese na likana comme deuxième personnalité okese na qu'il tira deuxième personnalité après le maison mère deuxième personnalité kutu ya makasa pe we randenga bubaka koloti bango te par rapport à esprit il y a troisième œil dans la team kutu ndekutu ko donc soka goga atiki ba kama pesinga mwana zwa simba sakana pas cheta to comme des leaders leader animation na leader à chant bien sûr mais ce que le bomanga ye o ba golo ba inelanga pour na lobaka vérité mais déjà na lobango pe na TV que na leki na boke c'est tout mais ya cheta moto yebi ko utiliser nga voilà qui peut le kona salango boye yo za mutu minga nuance suko la pe nuance trop mabe kene non na boye nan wana studio on peut na ki yo lelo oh mama yo lelo hiya kunza doye ay lala ona na ye mama ya cheta yo bakaka ba melibule baba kimili na likolo ameli bule ya jansima yasi papa l'animateur ba ko boaka na bango mais Bercy déjà ça l'école na tout l'animateur sogaye face à la moi brutal face à la moi saki na mukongo so ko mo boaka fa longolela mbabwaka kuna tikala tox ni lampiche bila ya na idéologie na ya basuki omoni ba jesal balanda ya kilo parce que ngai na sangisa ba bili ba tutu kaluchi na ba vejuna na bimisa siko Bercy dans la salle là nanga bon que c'est tout ba comment na ba Bercy na bango tout au monde a dit mon face à la moins cher animateur à moins cher c'est ça là le roi moi site moi si muso aza ya lingane ni bala ba jaraboy moi si muso aza tenga linga mbala ngaza la boy donc c'est ça donc tout ça derrière bateau yo tout ça l'idée c'est là ba petit na biso bazolanda ba petit belé bazolanda ba idéologie donc c'est ça tout ça na événement quand même à niveau Paris nuit de la zala qui na niveau Paris nuit congolaise voilà avec Kelo Wante na PC Mbote Sigazali et le mot comme j'ai remarqué merci moi à 8 ans et puis là au Boakate on est comme nous sommes sincères hein, parce que me faire comprendre parce que la belé balandara yo balbaya qui événement là peut-être pour moi on a bino artiste belé animateur belé bozala qui on a mais merci moi à 8 ans et puis là au Boakate qu'est-ce qui s'est passé réellement ces jours-là?
napesi nanu baorganisateur Mbote Sika Bazali Evenimi lekaki très bien Gelo Wanted wana mutu na nga kati. Du coup Evenimi banda retard yango moni monstre d'amour atala ne batute ke na kochana obeta arena batu baya te batu ka bazala wana bakoza frappe à musique bango nimba ke pesa sango ke torataki. Donc tant qu'il n'a pas qui tant mingi par rapport à minute so na bosanité le beso amata qui pas produire mon atout na ko le batam so ata ba 5 heures entre 5 heures bilo moi bon 5h30 des choses comme ça. Ben ça ko mata siko ba 6 heures. Donc bateau bazwa qui chance ya kozwa temps bien molai ils ont frère ou ba travailler qui liboso na biso. Donc c'est ça. Donc voilà quoi, ils ont faut ça organisateur déjà. Peut-être il y a un qui retardé. Mais non, on a ça là qui on a déjà. Nazala qui on a déjà bandakala déjà. Kupresti abaninga na yo batimateur au mona ya na nyosepela ki na parce que le boss là qui on a bandakala. Ouais nazala qui on a. Na bana nyosepeli na o ba bois qui pena bien fallait ba boaka. Te bango tu basali boulot na bango bien. Basali boulot na bango bien. Et puis que final les alaki batu ba nozela. Batu ba nozela nde batu tu wana nde bayaki wana. Moni nde batu tu bayaki wana. Batu ba ele nde lo beso na Bercy. Le beso yo mo za sincère yo bien sûr. Batu tu bayaki wana bayaki ba mona événement lo beso na Bercy mwana. Tigre. Batu ba ele ki nde bongo. Siko yo moni yo mo zala ko za na place à Bercy mwana. Te mo siko moni combat ngwe ki ndengeni. Bon pona bango bazairo na beti muninga. Bango pona bango bazairo ezala ikumba. Mais pona nga ezala ikumbati. Ezala ki na vika na zui la nga na tche na poche na ina sali boulot na nga vite fait na longwe. Calcul na nga eza ku wana te na fsaki déjà calcul na nga eza ba Davido. Oh ba Wizkid. Le beso le beso ka za congolais ka lokola ngai te ndeko na nga. Le beso za congolais lokola ngai nga calcul na nga eza ba Davido ba Naza ba Youssoufa ba Maître Gims ba Fally Ipupa ba congolais le roi ba compété. T'es na niveau. Ah oui, c'est trop compliqué. Oui, mais les bandeurs, bateau bazali un événement, c'est comme si le beso a Betty Bercy. Non, le beso soit qui tant ya ebile ya kobwaka. Robin sana makambo nyonso le beso ndire bina ayela kiyo na ndenga mukete. Nga mutaku ila ngaiti. Kana kitu fada meko so na le beso na tunie kobo bobeta bisika nkobongo yo ndeti na kanda mo yo ebisinga yi. Andol alalela ka ponga do alalela ka pongi na événement à Frouz. Cruz au leka na TV le bablo betele ya lever les rideaux. Mais bon auto leka quoi ça leni. D'ailleurs somme beti liboso na yo beti après aller lever les rideaux de. Mutamaka sika mutasuki sa bagarre te. Partout atala ki wapi. Ba tutu ba ko leka na bango. Faut ka nga mutu na clôturer. Donc place ezo laksaki na za niveau mo na bango te. Abi sur scène atigelo pour sa bombolo. Oui, Bombolo. Bombolo, c'est quoi? Bombolo. Alors, on va dire pour sa bétabe. Moussa Matia Sieta. Brouillé ce qu'on pour sa Bombolo. Donc, tant que ya wana likolo, a baby c'est d'un podium. Non. Nyon so saluane loko. Wane za aventure, frérot. Wane za aventure. Yango ite mutu comme ça biso na ba 1 million de vies, ba 12 millions de vies. Yango ite mutu ko tsambongo. Wane za distraction. Wane za nango ba distraction. Ezaka ki to sangani, ki congolais, to bini, c'est tout. Vision na biso, vision ba tout na travailler na bango. Isa yangoti vraiment baza ba frère na ngai tobe ta musique te pona ba makamba ba concurrence ni nani concurrence c'est normal tout ça la concurrence mais na réalité yangoti o ngana ngona mutu o ni nazo travailler na ba TJ ba Terence na Paris yangote biso to raisonner même pourquoi le besoin linga ko kitata ti kela autant pour beta parce que on dira boye ko kitati ngamba ko kitsaye mais c'est comme ça linga ko kitata yo mo mona ngo 12 te wa za 12 te bon bino wenge ti ba bino bino ba bino mo monde za 12 te te lo beso aboka kala za ina posa boka te faut comprendre aboka kala esenga ki a travailler donc félicitations à travailler qui bien. Banimateur tout les cas qui en a poster bien, Roi David, Seda, Bakabuya, frère nanga onani Apocalypse. Ba travailler na bon bien. Le besoin a un tableau portatif.
et tu gars mon kabi bisa mo bondo komba parce que no tu na tant boga li so tabu bank sa binoté la nini na lobia na studio to ko taka to kinda ko matin na studio to imba quoi ka beaucoup ba kri na français na tableau portatif au moins lobeso ma yelité li mezo le kayaya pour nga akota tele l'école moi comme nous tang ça va te ba foute mbonga bien honorable yo ka pela message la nga mutu na oshi na rambo 3e air au-delà de la montagne bleshika michu pantaclamai mister frérot salata de match kotata n'école moko boy awa banano otangisa honorable ma yelele ki yo trop masana ngai banano otangisa wa no futa mbonga bien. Donc c'est ça. Animateur, pourquoi bah quitter? Parce que il fallait normalement Zaparo de guerre à Zala, fallait brigade Sarbati à Zala, fallait c'est le Scrampa Zala, mais bah quitter jour, on s'était dit à quoi? Bon bah ça bah tout temps suspect bah qui contre-temps. Trop le papier bah Kim. Trop bien grand peu bon. Bon, Kokima c'est trop dire. Kokima c'est trop dire. Et là on monte Zala qui on a spécial au Kokima. Et là on monte Davido Zala qui on a été. Fali Poupa qui on a été. Merci mon Zala qui on a. Merci mon azala qui ne wana bank sa kini bango ba ko banga na baona banda wana okendete pour moni lo kwango yangwana ba tout ba kumba ba benga na ba téléphone ba bisingai ba lobi trop kokende ba biloko ba congolais pe trop bêtise ya kaka qu'importe c'est ya kaka ko manquer ba tout ba respect zalaka au moni série fali abimaka atika non Congo akoma kokende libanda azobeta ba featuring na bata ba libanda wana biso tozobenga aigle UPA mais lelo yo batu tout ba koma osala makamba ba featuring wana mutami mango za fali donc c'est ça ton biloko ba congolais et koma kaka mutu moko ko lekana TV ngai na betaki ngai na leki bango ngai na lekaki bango ngai na bineki ko na boka ko leka bango ngai na sala ki boy non mutu moko te azwaki caché ko lekanga na batu tout ba ki wana ndeka mbongo yopoza ko tu vois même munana manana kombonga munana mas makasi na poto awa animateur moko te hotel manangai papa oshi na rambot ndene bi caché baninga parce que non mais ba caché la ba honte on te dit c'est mon frérot mais c'est mon dans caché ko lekanga badum suba ya kité parce que ba mbongo c'est basi sa kité yo zo kité so mais nga fona so mbongo ne so tout papa na mona ya kina yake nga fona so mbongo ne so tout mais l'événement c'était tellement bien événement l'équipe kitoko merci beaucoup na organisateur basalaki événement l'équipe très bien ils avaient 42 problèmes à temps ba timing donc conseil non pesa bango au moins le route qui n'a rien mis sur wana le beso bete langa le vidéo et ça la makamba timing nga bongo te yaza mtu na ngai to kenda akali nga bongo te ba lever les ayebi to kenda la e bana lelo ba no bengi sur le beso te la ba no bengi professeur la tableau la tableau autant que ça bana autant que ça abi il faut comment cri na kenda ki na feta comment on a français bon si on na studio tant de kota to kenda koma ba mona fali pour aigle la côté na studio zo koma et na musique ba to ba yoka na bafle ba yoka ba écrit innovation mais non innovation ça lanzemba sika et ça la ba million de vies c'est ça ya mwana nde oloko biso to luka et ça la plaisir le na fandi bi Nathalie le beso abeti na Ben Boy. C'est ça vision nangai. Et ça karaté qui basa bosangani ka ba congolais bino surtout na ba congolais msubazo ya ba peka solo. Bosangani bino surtout lo yenge bo meli ba whisky ale okungo lingi mosa muninga bo bimi libana bitumba ba pasu ba prise ba chulu muninga meli. Non. Wana ngana na ngusupo sate. Ça la trop déjà. Na sala ngotro na kisasa papa. Na bundi trop. Mboka bato abongela yango. Mboka ba grand musicien baza yango. Mboka oyo mtebimisaka bato yango to ça. Sikoto cha mayelit. Na yaka na TVT, na fingi lobeso, na fingi nani, na fingi boyeboy, na fingi brigade. Na fingi kérosène. Baranki na to changonde Bercy mo na ranki mo bo na Davido. Na Ben Boy.
c'est ça bato libanda nde Omona musika. papa na omona musika bango ba omona na bango awa na télé da ba frère musuba leki na ba TV mais na betaki bango ba obenga ba mele gendarme alors gendarme moni mutu na zo frappe donc j'ai compris que et ça là qui bango sentiment de ba boire na Bercy naza grand ba petit belé ba leki na ba TV ba déconner nga naza na rankini na animateur mon côté na vision na ngai eza na kende likolo vision na ngai eza te na calculer ba animateur ou baza na ba okesa ba acheta ba Blaise na calculer Blaise pour na zwa nini donc niveau na bango souhaité naza na niveau Blaise te naza na niveau ya président na ye te ndenge président akendaka lelo akep kisasa azongi nga mpe nakomi bongo lelo mpe nakokende kisasa nazongi na ye mpe boye vision na nga wana vision na nga par rapport oke nasala biloko moko boye ya minene lelo ya sheta alandi fali pupa fali atie double stade de martyr ye pa atie double susu nini oyo ozomona vision donc vision bato te eza bongo lelo héritier atie ndule na bato sala mbodi ezongala commandant mbodi oka bato mosusu mpe baolanda héritier na vision wana bordir mosusu tout arrêt ozo comprendre en fait non les gâteaux sur l'impi c'est ça non les gâteaux sur l'impi premier on a fait rigola à chaque fois le gars toujours quand on critique raillé na critique raté biso père mo ngara ko bossa na quand même sani o epeso biloko reliate to lo beaucoup o sunga ba bossa na rango te na critique raté jamais nandi maria cheta mais lelo lelo na koloba tam susu pe ozala mbala suka na TV na tanga kombo ya cheta apekisa ba Blaise ba frère wana msusu ya animateur communiste la nani depuis d'où etaki na père na bango funa ye ba komboni nani animateur wa subwa kamikolo na Blaise DPD apekisa bango batika kofinganga na TV afingio bango baleka na TV batutelaka nga babordir kutu te mais bani atande terrasse batie terrasse baziluma yeleka susu baleka na TV balobaka mabe pona nga mais nga naza na temps koleka na TV te pona loba mabe pona bango so nga nakomi ko calculer bango tokoma ndenge moko nga nazo calculer vie na nga ndi naza boye fona kende Côte d'Ivoire na tubete loko mona Serge Beno na longa wana na ke Nigeria na sale fort na kutana na Bena Boy ozomona place vision na ngeza mais bango vision na bango eza nini baoya na TV baye ofinga Bercy attaquer Bercy moi siko Bercy série Bercy azalaka Bercy akala mbena yaka pena na zeli bango awa to betani na bango après na bengi boss 1000 visa partir États-Unis atindi là mais naza na temps wana te Bercy commis déjà donc naza déjà responsable tant que je suis responsable babiloko miki eux bando changa na ba fona longo lango jour on a tout kutana na golo mo libanda et puis singa Bercy sala ka buluno bien tika ofinga ya cheta bien sûr na ofinga ya cheta pona zwa nini ata memanga potote a memanga Moscou grand monde donc ya cheta azobe taper lelo bonne chance na ye mais apekisa ba pechuana batika kofinga nga za muto na sala trop na ye ya cheta kotela nga mbongo te mais nga ni mna kotela ya cheta la ya cheta futa yo pe mbongo pona musala na nga na bandoko sala c'est ça et puis makambo ya cheta sala pa na nga pa na bango atika lo sala ngote asala ni pa na bango sala te apela nga deka boso apela ba ninga yo yibandi yo sala ka apela nga ba deka apesa nga ba pale na gombe chaque jour so nazangi loko sala na kenda puna akabela nga bala babilamba do makambo ya salela ngai atika lo salela bango ngoti ozomona mais lelo yo non fanda pe boina moni bana na ba na TV babandi ko finganga mais non tant on fanda boina comprendre que so muto zo finganga na TV pona na remplacer Bill Clinton ya ngwana na memangambu ngambu nyonso tu ya ngwana pona kala bato baba na ofinga Bill mais lelo so comment bato tout soit na TV Bill apesa brassard il faut ya ofinga kaka merci Bill apesa des brassards on pas na passer Dakar quoi non au moni histoire wana oyo mo yebi yango histoire ya brassard nana ki ya brassard ti brassard ko na musique ti lelo Cédric le kanano chaka wana za petit frère nanga nga za camarade ya na ye collègue de animateur Tony non na boulot to ça ba collègue OK parce que na boulot agi za la té
mais na ndenge pene ajaza petit frère nanga nga travailler na ndeko na ye nono chaka esprit na ye za ki mesi kazali donc voilà quoi osomona na cultura OK ouais tu na epé poto nzela moko osomona donc si toujours travailler na chaka toujours mon PC dazo le kani wana pe azo le kana pe na mwa couper na epé za pe na mal de folo pe azo le kana wana za na mwana muke Attention, ça fait plaisir au fan de la Bercy. Voilà. On a ça tenté à film ndeti c'est ngana eto ela ndeti loni. Brassard. Non, Brassard ngam la créer yango. Kasi ba pesi ko yo créer ba pesi. Ngam la créer monde oyo Brassard ko mona kati ya musique. Mil visa yebi, ma pipo yebi. Les seuls moutons lo ba vérité ndi marabatu. Et ça ma pipo. Ah. Et ça ma pipo ya na TV oui ben ça bana musique liboso nanga oui et ça ma pipo ba na nyo surtout ba frère wana nyo surtout ba ça la boulot na bango bien ba ça la boulot na bango bien force na bango c'est ça les retours il y a Bercy moi na chez Wazé quoi obi ke loko c'est vrai na ninga kamto sur la roma mukie biso stobege Wazé quoi loba tellement nani Bercy moi na bimisama ya miss na ko zonga Bercy moi singa pena de foma ya miss na parce que ça m'a miss ni Pascal Ilaka Bercy moi na kufaki lelo Bercy moi na à côté des maestro maestro Fabrica Salinga elanga aéronautique et casino de Paris tout ça dans on a quand même tout le monde affiche moi mais pemeni ya Félix Wazé quoi ouais monstre d'amour Kaobenga Nzembo lokolo loboko ma miss na ezongi oto ezana ngoka ka maloba donc n'habité côté wana omoni na verbe to lobaka ozongi verbe kasité ozongi cultivé la zongi omoni na verbe to lobaka moto akoyi na mai abimaka ya kokauka te abimaka toujours ya opola. Merci, voilà. La zongi verbe. Abimara toujours Europola. Dans des poutres tous aébi, Pati Masake des temps irlandais. Baébi. Donc il y en a fait Nabiso. Toyaki poto chave poids. Parce que tout le monde qui batum sous baé, ndam batikali. To chave poids, abetandoule. Donc c'est ça. Mais tellement, à pousser pendoule. Tout ça ensemble. Les lots on a répétition. Tout ça qui est reste on a longue on a encore ta répétition, tout travailler dans les clips. Et puis troisième groupe P et Roya. Donc il m'aura le bac déjà Bercy vraiment Bopé ça a fallu merci na Oazo Sala. Donc c'est ça quoi to PC fallait pour pas aigle merci. Tout n'a été merci pour Nanine. Mais bah tout va ébiquer fallait pour pas à ça aigle était. Migolo ça bongo déjà. Moi c'est déjà le bagit. Ambassadeur. Ah tabo bani na mwasi na yo benga ambassadeur benga fali ya yebi makamni no webi sa mwasi na yo bo zonga na mbangu donc c'est ça et créer polémique loko wana quand même tabo bani na mwasi na yo benga fali fallait rebongisela yo c'est ça donc voilà quoi yebeso bani na mero benga fali te biso to leki déjà ba étape ko bebana wana to leki ba étape ko bebana to bebana trop. Mais ce au cas où il ou bien fallait bongis. Ah bon ce est non bien voilà depuis que concert aux Alaki le 1er juin normalement il va être reporté à ils ont ni annulé ni donc normal concert est commis le 14 décembre. 14 décembre, ils allaient bongo avec Félix Wazé comme monstre d'amour. Un grand merci surtout à Smato Senga, chef du cartel Smato Senga. Un grand merci à toi, commandant Koustu, Kikela. Un grand merci à toi, surtout Tutungoy. Un grand merci. Bientôt, on est pratiquement vers la fin. Ouais. Tu vas retenir le passage dans l'émission. Ouais, tu vas retenir que mal accompagné Kalamini Tezobima. Na moni pe baba Adolphe mutunanga tozalani na ba Moscou ana ba nini ouais ba retenir que mal accompagné Zoya na moto ya kosakana te wana na betela kyango pena ba leader ba bimanga na ba danseuse ba yela boulot donc ba yakate po ba koma ko bimanga bango donc voilà quoi ba kula ebi makambo donc c'est ça ba danseuse ben bon et ça mal accompagné ya fali poupa ngana ina ngosiko na musique est passée il y a des galets bon bang na ye c'est vrai na bombaki
na besi ya mwana na bomba kipe mingi siko ngalingi na loba Zabila donc on les a la bonne musique na koki jamais kobetano kesoyo balidere bakomisa badanseze basi na bango biso ne babanda na bango c'est vrai na bombaki na besi ya mwana na bombaki pe mingi sikoyo ngalingi na loba papa mal accompagné Zoya mal accompagné oui que ton regard parce que mon pour ça et ça bon disponible mal accompagné Zoya to comme na niveau nini mal accompagné ba clip esili makambo tout esili équipe nangai bazo traiter makambo ya trace parce que surtout beti musique fait kota na trace les akaraté to les sakaka YouTube non par rapport à visibilité le fait kota na trace trace Africa trace Kitoko et puis il fait après côté YouTube et Kitinakin donc semaine où toujours banda oyo calamité ba on a déjà ba extrait ba clip mal accompagné le mbeli ba patron ou ba leader ou ba comme ça ba danser si basi na bango parero membo mal accompagné parero membo tum et on a gagné na Leli Désiré Giams c'est vrai na bombaki bimisa na besi mwana na bombaki pe mingi wa sikoyo ngalingi na loba suleka uka mundele ko palite na mama banga ba suleka uka zawana na ba Willy Musheni code mondial na koki jamais ko betano kesoyo balidere ba komisa ba danser basi na bango biso ne babanda na bango Anaïse Karine Karishu papa mal accompagné Zoya omoni siko ba vision eza teka le na TV na legaki na bwakaki fort na gagnaki te comment ba te moto tuna libanga ezala mo zolo ba phénomène libanga siko ce phénomène oyo ya ba pato ba mo bana ba danseuse donc na so beta makambo esala maka libanga na beta bato mosusu na bwaka bango bapesaka imoko ndambwe batikala na bamongo na ngai bango babima bayanke misusu na bwaka bango mabanga ya ofele batata bamama eza nini nayebi naso bambongo na bino bokala komona bino te ezanga ite ezalaki bakolo muvema balideri ya mbokuyu babumela biso barelation basimbisa biso batushe mama yango wadole soko lingi na bwaka yo kabata numéro nanga 00 siba 90 papa nzambi na ngai yela zolela kaka manager inde munene yesu papa nazolela manager munene nazolela maison production nazolela ngo mais tona mbuko ba maison production makasi ezali ezakaka bacho izakara batio nzamba ofungula makambo papa ngana zandingi moko te na ba animateur tout ngana beta musique repassée osuna ina ba musique repassée moko bomanga ipona Melissa okozasa nga ipona Melissa papa na yesi ko pena na musique ya mindele sorry baby I wanna you forever na so beta musique o banishka balingaka baniska osomona nazo beta ba musique moko ya ba cliquette dans musique mindele musique na ngango wana musique ona kobe papa tozano na mboka oyo un jour to beta masolo mususu ba musu apasa ko imba musique repassée faut imba na français to na anglais non Diamond na beta musique repassée imba na swahili anachunga men ping anapesa kidogo dogo ping ting ambachira achuka papa mais ça repassé et ça repassé donc c'est ça et ça repassé papa tozana mboka oyo nzamba ko sunga le seul animateur muni bato bayaka na TV bandi ko loba bandi ko finga nga bandi ko boya nga aboya na ye mais tout na ye abeta nzembo sala ba millions de vie moko nga animateur oyo
o bango ba finga ko bango ba boyaka na sala nzembo ngamoko tata te mama te et kota YouTube ça là ba millions quelques de vieux okende si qu'on a dit vont suka ndeni ba bengana na di photo za tranquille to stopa ki makambo po nazonga ki na la team wata kataki po nazonga na la team donc c'est ça mais du coup to solo là qui déjà to za ki nepe na Paris awa ayaki concert ya arena oyo ya combien ils a 40 000 places non fallait habiter qui à liboso aigle voilà ayaki makambo arena wana tokutana ki to solo là qui a libérer pe moloko mo amuke na CP là qui et puis et puis mutasala ki pona beta nzembo ya Fachi Beton muko tombolo beton donc ils a de okasongo to solo là naye so kama makambo komi tranquille you know that tranquillité donc si vous avez que Bercy et Andeliga mais la minute au lobby la tongo Dar es Salaam qui te aussi là si vous la minute donc tout l'andela non makambo et aussi voilà toujours na droit chemin c'est ça faut respecter surtout ba mikolo voilà qui va tout na TV voilà vous allez moi bien loko na tout malé donc ils allent moi très 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 important voilà c'est ça tout comme sur souka na bi ya ba tebele surtout batala rayo ou ba c'est place surtout Bercy mwana message ezalani bato ba sipela na ngai ba s'abonner na chaîne na Sika chaîne na Sika Bercy mwana officiel to Bercy mwana Afrebende OK Bercy mwana Afrebende ba s'abonner na Bercy mwana Afrebende ba mona ba biloko asikeza wana donc voilà quoi toujours bunda malembe souci na biso eza lobby tokoma ba fali popa ya lobby tokoma ba ferigo la lobby wana sko che tokoma ba ferigo la lobby tokoma pe ba héritier watanabe ya lobby donc voilà quoi Instagram pour sur le bazoyo comment Instagram nanga Bercy mwana officiel ka toujours TikTok eza na mona souvent ça la live live toujours ça là tout ça na live moko ya 1000 visa tout ça na live à 1000 visa donc live à 1000 visa toujours TikTok toujours Bercy mwana kaka Bercy mwana officiel toujours Facebook izali Facebook na sale la bango souté parce que ba pirata ngata ba 1 million de Facebook ya faux OK donc tu vas souvent so balingi bazwa ngai pena TikTok Instagram parce que na pesi mbote na 1000 visa frère moko ya bimi mikolo ay na moto na 1000 visa na pesi mbote sika zali a chaki liboso 500 € batu bawelelaki na compétition na TikTok ngana zawana na za jury to pesa batu ba point et puis tour deuxième édition a 2000 €. Donc 1000 visa 2000 € naie batutu balingi bayemba bakoma ba Bercy à lobby bakoma ba mapipopé pourquoi pas donc bakende na live ya 1000 visa ba contacter mapipo na ba live bakende bayemba 1000 visa ache mbongo wana po ache mbongo na yanje à soutenir ba jeune artiste ya bazobima donc voilà quoi voilà un grand merci na notre télévision na yebi ke boa tellement belle boa télévision sumaya Willy Moucheni code mboka code mondial un grand merci ya dadima vunguli continue toujours au vungu la bango puis c'est là Pierre Chéline souka femme d'affaires bambo tebele sika zali na yebi ke makamto qui bien Papi le roi formé la souka carte illimitée un grand merci surtout à Smato Senga chef du cartel un grand merci à toi puis c'est là commandant Ousto Kikela Motebele ensemble na tutungoi un grand merci na yebi ke makamto ceux qui étaient Diezola London un grand merci Diezola London City Guy Basket Hervé Selemani les boss un grand merci na notre botta la biso surtout à des décembre patron Bogos de décembre patron Bogos na la kimi na yo de décembre manifeste toi de décembre un grand merci surtout à Yannick Ni à Rombox depuis l'Afrique du Sud acteur à film millionnaire Rombox ndenga mukete pa ndenga mukete Yannick Ni tout le chose na mot de la femme remerciement et cause à la nini plateau kabwana biso ouais na pesi bamboti na Diezola London. Diezola vraiment merci beaucoup nandingi usala nyoso pona kabuya Zambia pambola yo et puis na PCP na nambote mosa kabuya kolemba kabuya te toujours ngana zawana pona conseil po ngaba pesa na pesa kaka conseil na PCP mbote na Baudouin Zola manager Baudouin Zola manager na pesi mbote joyeux anniversaire na Kami Kisalo mon petit frère et puis joyeux anniversaire na Désiré Kiams donc Désiré Kiams joyeux anniversaire na ye donc Chinarambo na bino yoyo
Donc voilà quoi, tous ensemble. Na pesi mbote na Jean Simayas, na pesi mbote na ya Willy Moucheni. Muto alembara batute donc ako kabelo lelo lobi so abosani na ya kabelo lisusu. Donc voilà quoi. Na pesi mbote na batu tout au balingaka Bercy mwana. Donc soki boza na posa au contacter ngai. Numéro ya Anel Kaizawana. Soki bozu Anel Kate, boki na Instagram, boki na TikTok. Donc voilà quoi. Voilà, un grand merci Nabiou Talibisto, ouais, Bele Botalibisto, Barbachi Dibouissa, Mbotene Sigozali, Rachidi Vita. Un grand merci à toi, qui la batte, Champions League. Un grand merci à toi, David Boya Telme Bele Botalibisto. Restez toujours branchés, comment moi qui nous a toujours voilà pour tout information, actualité, d'onion, tout le monde nous a toujours voilà pour JKK, Junior Kabananga au coach. Un grand merci à toi, surtout Oscar Marito, millionnaire toujours quand on a Gondo, toujours quand on a Kilote, Oscar Marito, un grand merci. Glodingonda Maestro. Glodingonda Maestro, un grand merci à toi frère. On a vu qui boit tellement belé. Non, bon, ça n'a ni Jonathan Boulingi Pangi. Puis là, Yaya, quand on a Yannick Boulingi, puis là, un beau Tessiga, un ami qui est tellement bien. Vous êtes belé, Botalibiso, restez branchés, Nabi qui vous êtes tellement belé, Botalibiso, j'ai marre, Nabi qui vous êtes belé, Botalibiso, restez toujours branchés parce qu'il y a bien aux ala, Bisso, aux ala, on a porté plus d'informations, actualité, exclusivité, ravi ma gauche. Un grand merci à ta frère, Nabi qui Marquis qui Tengue. Un grand merci à toi, Nabi, excellence, mais c'est l'ambassadeur de la jeunesse à Doyou. Vous êtes encore d'accord, Nabi, ce Nabi qui m'a ramené ce qui est tellement bien. Merci. Au numéro, s'il y a quelque chose à rajouter, quand même, on est sur pour ça qu'on joigne des Bercy, un numéro, ils ont la bon affiché quand même nassé. Au bon moment, ils ont le numéro, tu as 07 51 30 27 65. On a équipe, il y a Bercy, on va gérer Maramba Bercy. Le numéro, on a celui donc 07 51 30 27 65. Donc, numéro, on va gérer. Maramba Bercy, moi, on a une équipe, on bengi aux équipes à Bercy, comme ça, on met un peu moins sur la masolo, sur les alliés, encore une fois, un grand merci à Bercy. C'est vrai, na bombaki. Mal accompagné, Zoya. Na besi ya mwana na bombaki pe mingo. Sikoyo na lingi na loba. Suleka uka mundele ya kopalite u. Na koki jamais kobetano kesuyu. Balidere ba komisa ba danser se basi na bango. Mal accompagné Zoya calamité beaucoup comprendre. Voilà. Donc, voilà quoi. On est ensemble. Restez branchés Nabi ya bien roya Jires Nzeza F guerrier. Nabi m'a ramené est tellement bien rouli Douba. Un grand merci à toi frère Binonyo Subozawana donc Hervé Bamana garçon complet. Restez branchés parce que ce Nzamba zong te écouter bon prochainement. Bye bye.